aye aye yenani Docteur Mbo Samuel Mabundu yeyo aye Kinshasa Brazzaville botungisa mitango molai pona babokono na bino botala mutu oyo amemeli bino solution yeyo Docteur Mbo Samuel Mabundu onga nzambe ya bokono lokuta onga koko ya bokono luvunu onga reni ya bokono jaja tosi totimbela bino boza na bino banganga boya kobatama na métier traditionnel pona kokosaka population mbote bana Kinshasa mbote bana Congo Brazza mbote mokili mobimba ezanga Docteur na bino Mbo Mabundu Samuel ala na zamwana ya bakata en tout cas na yeli bino ba solution pona ba pasi na bino ozo tungisa bino nazo traiter ba malade ebele nazo traiter ba mbasu bato akobukana bato paralysé bato prostate bato hernie interne externe en tout cas ezala bato maboma ce que ozana ndeko na yo azana problème ya nerf sciatique yelanga ye nazawa na pona kosunga bino ba produit na biso ezali awa ngai soki oye na prostate ndeko na ngai après 3 jours au juste solution tala kisho eza pona bato a perte mémoire o mutu esalaka bien te ozana ndeko mutu esalaka bien te ayawa akozwa solution oyo ezali pona mibali bino ba mibali o bolela mingi voilà ya bino yango awa eza pona ba force ya mibali upikiliki wa nzoto awa soki oye okozwa solution pota libumu interne externe mbasu prostate hernie myome kiste nyonso wana matoi pasi o nabotaka te ndeko yaka okozala desute Voilà oyo eza kisi pona bato ya kobukana soki obukana osala 10 ans 7 ans 15 ans yaka ndeko nanga okozala desute en plus basi oyo bazo concevoir te atikala kaka bongo abotana no te na vie na ye soki oye ndeko nanga oyo kozwa solution Docteur Mbo Samuel azako traiter ba maladie nyonso Docteur Mbo Samuel azali na commune ya Kimbanseke quartier Kisantu avenue Make numéro 7 confusion numéro na biso eza 089 10 52 197 numéro mususu ezali 090 41 39 806